et après maman si régime pas ta fait là qui maman tout monde a fait arrêter eza lwana tina matanga bapesa mutu invitation te Kofi Olomide c'est un valeur la République démocratique du Congo a comité a posté maman présence au moins Kofi Olomide na lobi nini na lobi bien au banga rapé ba côté kuna pourtant ba yaka pesa kama ndeti nani baza ba braconnière baba braconnier bato bagenda koboma banyama na kati ya park yo be mo baba braconnier ba yeah baya na banguti bo biso bangaka yango mission na bino ngaza nani aza extraterrestre asolo na mutu nyonso abudaka te atindika te mais bango batindika baboyaka mo pe ba bloquer na chombo acteur ya film oyo ezaka affaire bato tozotanga bakomo baba figurante ya Orly figurant olobi ya Orly na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Voilà, tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux sur votre chaîne GI Télévision avec la vôtre Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange. Vraiment, j'ai le plaisir de vous savoir très nombreux. Encore une fois, merci parce que la Monique, vous avez pena yangai, vous avez komata, bientôt là, 20 000 abonnés, ça a un plaisir. Consommer GI Télévision comme pas possible. Donc, vous savez très bien que le monde artistique en général était bango guide digital, en particulier Ferrego la Jésus de Nyons, Oyo le lobby de qui enterrement en tout cas ça fait vraiment mal. Alors, après Makambo tout, de tout ça on analyse na batupe na ponga la kenarate que na source. Eh, na pena ko luka information na source alors na ye kokutana na ye moko babi mo bengaka ye le vrai muyaka yaka. Quel est mouyaka donc héritier Iboula, c'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler. Tout ça un peu analyse. Liwa tina enterrement, tout ce qui est l'obami, tout le monde va zongi si archive, tout le l'émission. Oh, merci beaucoup à Maldini qui est derrière cette caméra. Merci beaucoup à la Chine de Karine Mokon qui me soutient de partout. Merci à la famille Libota, babi ba Belvillois, ba Belvilloise, oh ya Belvi Kondi la patronne. Non yo canon santé ça nga bien. Consommer vraiment film absolu mon âme et puis bientôt la film a escapé Eza Kobanda. Merci encore une fois la boniwana. Maman Hortense depuis Paris, FM 4 fois boss, au Mataka bas niveau. Merci beaucoup à JB Koumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Jemima Ibele, je vous aime, maman Belgique de mon cœur, maman Rosie de moi-même. Voilà, depuis Paris, voilà, Madini Fungola, mon invité, il s'appelle Héritier Iboula, Mouyaka, solo, responsable, Azara marié. Héritier, bonjour. Bonjour Jemima Ibele, en tout cas, bonjour na bandeko tout baolanda biso na IB, GIB Télévision, en tout cas, merci beaucoup na bino. Et ça sous plaisir, et vous assis ensemble na concert na Jemima Ibele, bata Ibele, mais tant avec il faut to panzanteke, to zawana pour na panzanteke na bi ke ba vrai nanga, bato ba ninga héritier Iboula, apesi mbote na Yannick Kayenga la vraie monnaie invisible. Apesi mbote na Maman Fanta Fofana za kotalanga, le président Claude Lukebakweno, en tout cas initiateur, il y a CEL Télévision, en tout cas on apesi bambote. Merci aussi à les Chinois congolais, Emmanuel Somo, motema ya Iget, motema ya Nadège Masengu, en tout cas bambote na. Pourquoi pas mon commandant Doris Somo, motema ya Maman Iget Somo depuis Lubumbashi, bambote na. Pourquoi pas père des orphelins Arsène Katelo. Motema ya Raissa Katel, en tout cas bino bozala vraiment
yanga quoi. Donc Gabi Kabila bambote na pourquoi pas avion nanga a drisha motomètre bebazibeba chafouin au mona yango ya Bruno Lubika mbonga propre ya balete belé tolela rat au bandi pendant qu'on dit journal voilà matembela simanda ku ya Bruno Lubika sanda ngata maman na Petit Brown Junior na Boroli diza match en tout cas les 30 aux alavement anniversaire ya maman Mokonzi et au sala moi bien donc moi champagne fongama et au sala kitoko na elenga en tout cas ba question ezala yo ba réponse ezala yanga écoutez Ibula na moni bonne mine santé zongi hein a pena on se retrouver hein chez Ferrego. Dieu fait grâce vraiment en tout cas musala to au sala et nzamba rosunga ils ont évolué bien biso peut on a biso en bonne santé c'est un peu ça mais tout ça toujours que soutenir artiste mboka tie artiste Ferrego là aza ko sala maramba bien o bat ba ko betela pe maboko biso to zaka wana pona ko tombola ka ba valeur ya ba valeur ya ba artiste na biso et puis surtout artiste Ferrego là boni moral à Ferrego là les lobes depuis les kakufaki il y a eu des gens makabebele belé bimaki bakundi et lobby moral ni nam zandi. Bon, moral artiste Ferrego là, ils ont aux zénithité, bah tu vas comprendre un, parce que oh autour kufa, aza uzente, aza vraiment to bien à macha mumeno, oh bien à moi na maman, donc guide digital, oh atika yibiso, donc tout est au ticket lobby na dernière demeure naie, mais l'artiste Ferrego là, petit à petit mais les lotés, to baramatanga et pas bapaya et si la ranango, mais pas biso banandaku et tika laka, donc j'aime maïbele. Et autant que kubungisa papa obi passe au salaka donc obi passe au salaka na se a moi oyo via ba calomnie ya ba message obi maki ya ben silt artiste Ferrego là petit à petit avec ba golo na ye na famille na ye na ba master na ye ba proche ne ba continuer toujours ko fortifier kaka azala makasi parce que ne lo na ote koloba ezana facilité poison vraiment rapide ezana facilité. Babi, l'histoire, ça fait partie du passé, du présent, la future. Tous ont à moi mon question. Comment y a Guy à solo zanani? Comment y a dit? Oui, il peut à son âme. Comment y a solo au babot? Tout le monde a dit comment bien Guy Olenga. Comment on a dit? Olenga. Pendant tout ce temps, tout va bien avec Guy Gola. Pourquoi? Parce que Aza Gola té. Mais pourquoi tu as nommé Guy Gola? Mais eza famille. Famille to ba famille sacrée. Famille za sacré. Tata la binoté au pesca moi là batuka bongo za. Lelo na ba famille nyonso kombo o etomba mara ya batutu ba buzwaka. Kasit. Arasit. Bon na bien. Ebike atale kino ya Jemima Ibele. So afandi maboy aza quelque part kutana batendi ya boulot na biso. Aroba vous êtes bien ta yo non après ya na travailler na bino nanyo Jemima Ibele gros bébé de la presse. Au moins directement donc parce que comme on est à l'école comme on est à l'école makasi donc ba ne ko ba memango te na ba kroka jamais za famille comme moi to maman na famille on ba tout ba sakapara nango parce que ça combo za reconnu et ça combo oyo e dit ko bundela yo na place moko boy ozo mona nga sala be mission ba te bele nga ko non nga ko mona nga za héritier Ibula ba tu musu ba ndeko komelanga ozaka ndeko ya shida Ibula. Vous comprenez, mais naza muyaka. Vous comprenez 100%. Shida Ibula pe na ebite so aza muyaka. Vous comprenez, mais ba kombo ekokana to na sa musala po ba yemba shida Ibula pas ferry. Vous comprenez, mais ba yoki so héritier Ibula moko boye représentant valable ba yaka. Ba komi ko tunanga est-ce que za rande kwa shida? Tezande musute na même par rapport ya kombo. Na lo ba nepo na kombo. Donc c'est un peu ça monte ba kombo na Guy Olenga. Vous comprenez, mais Guy Gola, mais ça comme ça, ça comme on est en bokati. Et ça non na it. Tangara nyo sonati. Guy Gola, Guy Olenga Mariel, ezala kate. Mais ça ba comme on a, et ça comme ça na identité na ye. Et ça comme ça na identité na ye. Pourquoi les lobes, ba famille Olenga, o ta famille botata na ye, les lobes bimisi vrai comme on est OK pendant tout ce temps batikala koloba comme on est.
kasi ezalaka bon temps likambo yaka nde mopepa mabe ekotaka ti ekoti bamvutume ekoti bao batomboki bao balobi boye baye na bamakambo na bango mpo basala nini bakabola ozo comprendre mais preuve ane bomoni ke no artiste Ferregola charge yaki elataka na maboko na ye ezalaki mpa mutu mo songolo pakala te soki atala na otengi kombo ya olenga fa mutu mo mpe ya olenga abima aya ti mais ezalaki kaka nani l'artiste Ferregola ozomona ke no mais c'est lui. Parce que tout le monde a dit que non, famille Olenga va porter Ferregola plainte. Pourquoi Azu autorisé au Kunda moi la bangonde? Il y a des autorités au Kunda lekine. Aussi notre famille a botata la maman bazai. Est-ce que avant Mutakunda oui que Ferregola za mwana? Oui bisiko mwana na kati ya libota yoka mwana na kati muta na libota o ayebani o azana mbongo. Après ça avant pesa ba décision afin de ça ba sage ba sololi nde bazu compromis mbongo esomaka coutume te coutume tikala coutume donc artiste Ferregola atambola dina coutume donc oya te kete manana mbongo na musicien na danger na ko disposer ba mbila kanga o akosala ngote on se comprendre mais ba fandaki en famille ba sololi ba trouver bon to bimisa corps mardi poto kuna mardi veut mentir et salama lundi ya basali maramno c'est l'équipe na kimia yo tiko de gauche à droite ba discuter banga ki ponde ba komé pe bionique abinde ala mo ko tia ferembeli na bi bionique ya matango te bande ko ko tia mbeli te o tia mbeli ndeni sécurité ki makasi quoi oh mais so sécurité zaladi nango ba bane ko sécuriser ay ko lela ndeko na ye frère na ye a sala nini ya mbali pe na fer ko ya mbala poto moniter. Mais tant il y a Kotaki, faire à Zaginante. L'artiste a Zagita? Vous faites l'équipe na. Oh yambanate na ndenga solo un bolingo. On est dans ma famille. Biso solo mingi mama miziki. La eko luka mutu ya ndaku. Net nga so tulinga mama ndako pa ba contre maîtresse na royal ngo makasi. C'est ça que moi je quasiment mama parler na biso que non. Siko oh on est kota siko na vie privée. Ya famille ba faire. On est en marche à mon famille Kabonate, à Singa famille et Bendanaka, mais Katanakate. Je te dis ce qui est vrai. Contredit la bandaku par rapport à la propos oyo et zongi 2 fois très le toki dans la babine ngani jemima moni ya na asala kango et puis asali yango asala nini alinga faire été asaka toujours capable mabe pour la faire il s'agit de Orly Gola yaya ba propos le bio ndenge ba kena ya singa ya bela singa famille ndima na lo moni histoire à faire oyo muta komiango omoni acteur ya film oyo ezaka faire on se reprend ba figurant bato tozotanga ba komo ba figurant ya Orly figurant olobi ya Orly oh nga tangi koma mutu tozotanga ba komo ya Orly ah olo bane makamuna ye te wana te figurant famille basimba famille te jemima ibele wana sa famille comme manga na terrain wana te jemima ibele acteur a film da faire ba auto ba tikali ba figurant ba bionique ba figurant ba ya Thierry ba figurant ba Orly ba figurant on te poser une question on a répondre ma mususu yo mema na ma mususu jemima ibele bon moi ba créer nzamba tout sunga to si c'est mission bien munoko nanga ebeta libaku te sur mon problème histoire neza okeneza le roi histoire à Joseph talaka mama ferry et quitter la milieu musical et quotidien à l'église. Bache la biso audio oboyoka et la vidéo. Son réalisateur est d'accord oyoka pasteur a roté a prêché na kombo ya ferry. Pasteur a TI. A TIP oyebi oza na vidéo yango. Wa otali yango. Ah. Donc à lobby makambo est vrai. Les arrêter mutu apprendre ou à laisser. Vous comprenez? Mais dignité là, c'est un moment qui est bon, tout ça, pour te réfléchir en go. C'est un moment qui est bon. Ok. Il y a un frère musicien qui a perdu son petit frère. Et le frère là avait envoyé son frère en Europe. C'est son frère maintenant qui commence à insulter. Mon frère, si tu me suis, tu dois être reconnaissant, Orly Gola. Amen. Frère a beaucoup fait dans ta vie, mon frère. Yes. Il t'a mené en Europe. Yes. Comme maman tu n'as pas tes blagues. Yes.
Et tu parles en Europe, tu commences à insulter ton frère. Frère a beaucoup fait pour toi. Frère n'est pas Jésus pour mourir pour ta famille. Amen. Héritier Iboula. Mais nga na maté wana pe na tala kiango. Eza lokola bat pe ba kizaki. Tangu ndeko na biso gi akufi na ba voice oye moko gi aloba kike atambola ki akene be na église wana. Batu so babiki akufi na église wana. Les pasteurs rôle na ki lobaki non akufi na église te ayaki basambelela ye après milimo elandi eti kuna balobi li baye kozwa ba tie pression habité na longaka na église maintenant zonda ko permettre na église mais est-ce que azoki ndako permettre na église bato azongi si te azoki ndako permettre na église te ye ko démenti que akufa kuna te ba esprit longola ki na église mabeni bilo te omoni so otali message o wana na obamba koloba eze correspondre te ata ba audio ozoloba so ba audio wana yotongo bien di aloba bongo te ata zaki na temps convalescent je te dis ce qui est vrai eza montage na mutu o imita ki voix ya Guy oh mais di aloba na ba voix ne bimi te faire pour bête espace à la pleine stade de Martyr fallait à 80 personnes pas pasteur abanda fallait à 80 personnes et ça le kuta maintenant bien batu combien va bête à stade de Martyr oh bali à 80 personnes te oh bino boye bit nombre comme musu ba bonga ma bangolo kuna oh boyo ebite batu ba bonga ma bangolo na stade concert on boule betaka bangolo babimaka na stade mais siko comment batu ba ya koloba te fere fallait à 80 personnes pour attendre à ça la pleine stade de Martyr tala bino bosaka na sacrifice humain ezantsaka te ko sacrifier mutu na badiru wana mutu abomi mutu ke na cimetière te boye bien babi na matanga so mutu alela makasa ya mutu aliemu wana eza badiri ya bata mokili bato bayaka ko balola makambo so mutu abandaki kolela tomoni ye misu makasi alie toloba yango te oyo ndoki misu makasi alelaka te vineka yango oyo alie ye Frère Egola azali na choc mais okoka te oyebi kolela Frère Egola olela sur tout le plan bozo ko attiser allié boko finga ye aotala pe ba message monsieur outi na kati ya libota ça choque soza ba nerf solide to ko kufa prévenir mon frère ça dit malaise artiste akoka ite j'aime ma frère maramaleka na ngona mboka oyo soka zati Eli Nzambe te ma frère akenda to ko mo betaka lisolo te azati bon musicien azati grand chanteur en tout cas frère azaki na voix moko limpide frère Egola azaki exceptionnel frère Egola na ba brasa ba osenga e na ba Côte d'Ivoire ba osenga tikala ne kana atikala na pa ba ivoirien akoma ne ivoirien basenga pe fali pe akoma pe ivoirien omona ke ba ko senga artiste pour na souci wana ba otaki oh mais na mboka na ba négliger muto bwendeni muto aza valer botika biso to zwana biso yi c'est ça mais siko tango lobi ke aleli amibwaki na kata cercle azokoka te hypocrisie azolela est-ce que mutu akosa hypocrisie na rolo kasi boko na bia eza mutu mosusu azokoma mpo bato bakota batala bakomante eza bato oyo bakreaka bacampagne ya nini ya déstabilisation eza na bato bakoluka te Frère Egola alonama ayembayembango na banzembo Frère Egola lazwa charge lo bato baotalaka boye boso botali mpe na gauche kasi baya ani bazalaka baya Guy bazalaka oso comprendre libote gigola o balaba ya gigola ezaka nde kota botata ezaka Guy ya biso te Guy mususu pa zalaka azali asala na bralima faire akendaka trop kota bana mama atinda mingi ya orli na poto mwana mama ozomona akenda trop mwana kota bo mama mais bolingaka makasi mingi kota yo kota bolingo makasi za kotoni mais bon yepe bango nyonso bandeko na ye obamusu baka na poto ti allez-y vérifier ya ma famille to kota ba détail te mais to sola mingi marambo nyonso tout c'est comme si bozo banga ka koloba marambo na or ba propos ya orli ezaki vraiment ezaki pena ko laksa kino à qui les prochains tours na longwe na famille na sukoli maboko à qui la prochaine tour
faire de pas banda musique aboma combien na kati ya libota po ba sacrifice Moïse Mbie ayemba nzembo moko bilombe bozomona lelo ba héros o bozomona lelo ba monaka pe ba passe tuna histoire tala lelo batebe ba mo boya sacrifice o mona mutu pona okene ko luka mbongo héros réel o luka lara o luka lara na samo yana batu msu balaliti aze la 16h cha poudre azeli masana kene bureau ya soka yibi mbonga leta benye to kuta na place tel ba meli d'ailleurs comment on va mukalo ni ko ke luka te or na vie oyo pour régner to pour vivre il faut c'est ça ça la sacrifice ezani ya luka boulot sacrifice ya ni so boulot ete faut luka lar yango batu bosenga nga ibula boki na réseau tanenga ole bakeno ya luka boulot ozo comprendre ka ko sima na minute honnête oza boye faire sala parcours moko lelo atombola komba libota ozo comprendre eza sacrifice faire obeta na maison mère bani wenge 4x4 anyo kama pe boit aye maison mère sala boit outa ma banda mo pa uti ngiringi oketi njili okede fabilamba po matana na podium bando kena nani nana no simbele god to nana no bageno star yo lala ngamona ke njili nake kozwana ya nangu muta ozala te ye moka bandeko kene puis lelo oyo faire lela combien de fois na TV ya ba mboka o ezata na poto combien de fois na kofinga combien de fois mais ce qu'on a ba sacrifice ngo na ba maison mais place bazabu basala ba succès ya ko sakanate bazaka na ba babindombe ba JDT ba nani ba Bill Clinton bazaka belé bazaka bandeko na bango te soko kaka lelo so musique yango za rappel kisi ke ba bomaka ba pourquoi ba mise msu ba matate te ga na lobi so za kisi faut bomati po bino biko ko bomanda sacrifice makasi boma siko sala succès eza na ba makila msu balia yango te eza ba nzoto msu balia yango to ko liango ma ekundi mamo na musique na yo ekundi mamo na makambo bande ko sala batu combien ba sala ba bar balia batu bar ekangama kana mboka o omoni gi na vie ndeto vivara boy Jemima Ibele ne otambola boy ne osala vie na o père personnel mama tikala aebité eza na camarade no moko tata ozanga ndaka malila ya pesa compte rendu que Jemima Ibele bande ko tambola boye a vivara na mibali boye camarade qui m'aura expliqué derrière makamutu na réseau a expliqué camarade aza lâche oui aza lâche pour mutu oyo ozako ko expliquer likambo ton dia bande ko bela to mona banani ke o bande ko yata na chassa secret ay ko tikela e ezaleka libota na eti bele akabele machine apese ba makayabu banini omoni kwa envier na vite lula te c'est comme si faire à luli stade ndenge pour faire on dirait avec une idée avec stade de martité tant monika ke aigle beti idée wana mbamoko ye pour la conception ba golo expliquer pour la conception ba golo na un yo na expliquer ba golo faire ego la prometa bango stade de martité depuis 2017 na qu'est-ce que j'avais dit a prometa rabiso ezali fona luka na tindela yo ezali na luka on a chombo to na obenga kaka ba tindela nga vidéo wana a prometa rabi tant abimisa album qu'est-ce que j'avais dit abi pona présenter album na représentant kaka na stade de martyr et au sala te faire betango te to poussa si artiste faire egola e ko annoncer tant ba tiki abi pona sepe sa ba goloa to présenter na album na biso to sala ngo lisusu na stade de martyr après que aigle sa beti amoni ba exploit plein tout on a annoncé ka liboso ko annoncer da ko sala te papa la ngai yo kate ko annoncer muto annoncer bi na obeta yo zaki na idée wana te mais ozu pe idée obinga pe na jours à venir na sani na obeta stade de martyr na zong selo moko faire gola artiste otani kombo amo abandalit l'accent concert mora beta na banda le sala plein ata en plein air tozano awa batu ba otala biso ba bureau fait vendre calculer zama ma bureau fond de calculer bureau calculer so ba oza place na neni ngana opesi so yo ngana ma bureau te na niveau ya aigle beta na municipal ya mukie oh obinini municipal les am na bien municipal za nini la mukie pour la municipal na shark au comparant shark ya munene municipal oza mukie par rapport
ya niveau ya aigle nani Jemima Ibele to benga ta bato baya basala betide tala stade municipal wana bato ebele babanga yango fort moto ozotanga kombo atika jamais kobeta ata terrain 5ac ata terrain allemagne siko fere ozoloba ti akoanvie faire abeta a na municipal présentation chikito ti lelo concert wana bato tu bayoka yango ti lelo fere abeta na njili asepesa bana changu fere abeti awa na kasavubu awa na terrain sosa asala plein kosala na tabeta na terrain comète artiste otanga komba tikala kobeta ngo te oso comprendre mais te ama bureau te na temps wana faire un obeta ma musique wana ya beta ngo te oso comprendre ya beta ngo te faire abeta pe a na stade de martyrs na nuit francophone ezalaka fere ta babenga avec invite napesi exemple wana mpo comprendre abetango déjà abetango na maison mare bamisene mpe kaka jet set baguta mpe siko stade de martyrs baobetango sikoyo mpona kosepelisa bato baobetango te mpona koprouve moto ozotanga kombo non epuis nasiliki te biso tobeti musike biso tobeta stade de martyrs ezotikala na bapreuve bato baola bato bakotala yango Jemima nini sur le marché ka bizorbi promotion eza te boya eloka malonga na terrain te voice kam tellement promotion nini eza te nini ya artiste otangi kombo asalaka promotion stade de martyrs quand bongo siko biso kuto bandango déjà tozela te bomona baréunion bagolo basalaka ta tout moment na ville ya Kinshasa bagolo basalaka baréunion bagolo poto basalaka baréunion babenganaka banini to etu bagola Brazzaville tomona balubumbashi na Matadi biso moto to kobeta ba voyage à Matadi boma to soli na bagola barozala to kosola tout moment baroya ko soutenir artiste to lobela ngo déjà bapesi d'appui à stade de martyrs à 3000 VIP $100 et puis bandeko bakolanda biso na live streaming eza 5 € ya pamba po batala concert en live siko bato ozotanga kombo ti lelo stade de martyrs na bango ya la raté bon ezala wapi chaîne na bango so moni na chaîne bango tshela biso extrait nga na sengo extrait tshela biso extrait ya 30 minutes à concert wana bateka ngo eza lokola eza produit c'est un produit desali combien d'années mais obateka teka ngo ndeni baoteka ngo wapi kasi wapi tosomba wapi wapi baoteka ngo wapi okangami parce que c'est là non te à part bango bakolo chaîne na bango mais ba chaîne musu bakendaki to monaki ba image ba chaîne belé bakenda ko ba image téléphone akota YouTube pesa ko ma chaîne ba internet nyonso o eza na concert wana intégralité pesa ngai yango belé na maman na ngai ye mo pesa nga ko ma chaîne nzambe ba chaîne de belé nga kenda raté mais na yeba ke la voix du peuple ba filma ba chaîne lokola ya ba bomba ya bana eza be extrait moni bango moko moni eza la plainte monte bon na bia planning na bia na loba concert eza wapi to se bayemba te musique ayemba omoni po ani bosala na kati bosala fufu bosanyisi na loso bosala biyoto yemba pela pa ozongisa pe banzembo pe o sentir amoni tabeta biso masola faire oyoka moni le 25 juin yaka eza dimanche ya tshela na micro ka ana Mareza ya tshela na micro le 25 juin awa na Mareza to bae champagne aux invités na ngapo to sepela stade de martyrs artiste Ferregola toloba towela na victoire te omondo otoki towela na victoire te towela na victoire te est-ce que yebi ke Guy pe à son âme tolobelaka kombo parce que maga kei tolobelaka kombo Guy de son vivant daki makila makas aki têtu aki moi comportement na et bongo soki ke non de ba ba pe ke non ba ke non ezaki non artiste muta lié ya solo et que makila ne comme oganga bosali pena plein mais o ba bomi mutelumba solo ba pusa na rate oyebi ebembe o balie mutu elumba solo na ne elumba solo batu musu bayaka te ozo comprendre mais ce que bateau bayaki na vie mortière bateau bayako soutenir artiste bayako conforter bateau bayaki na 50 eza makambo ya makila te ezali makasi babomi mutu te biso tozosala tozochanter victoire te tozokende sur le plan musique
faire bête musique stade de Martyr ça la plein non plein te boke kala nenga musique kaka officiel stade de Martyr il y a 80 000 places assises so to tient na katikati ya terrain na pelouse wana et puis ça biso 120 000 places ozo comprendre supposé combien so biso to ça la deux plein to ça la plein liboso bato ba ozala en ligne ba la biso ba live streaming ba repesa biso nombre ya bato to ye menga na ebisio to beta bato ba okamo ba faire ça diable après wana to ye siko na kata stade de Martyr au mona siko bato tuna ba mchoir pembe ba pepa boy ba mama ferae so to faire au kota na faire uta tuna ba gola kota na nzemoni bokoma koma banzema ta na commentaire ya Jemima Ibele to tindela papa Hervé en tout cas na ebisio to sala mais to sala des plein je te dis Jemima Ibele kanga data lelo réel témoin Gérard Moïse Mej témoin ya Mareza vous comprenez na tcho ma tête a coupé te na tche solo boko te na tche lokolo te mais te eloko na koloba na TV ça scandale et ça scandale donc vous comprenez que to repesa makamu jour wana avec artiste Ferrego là réussite à total Ferré azamuta makamu ana musique na nzoto baloba quand le talent est réel le succès est éternel yeba yango naka pasi mutu to ayebi ke Ferrego là papa na yewe rason ko poster oui to ko poster mais la présence est très très important présence à Kofi Olomide il a kisi pena que non Kofi azora faire mwana bon ouais azoke mwana te oh mais viens mais ba sola na chombuti mais yo na bien so bino olinga so ba bengi faire ne ba benga je ba tuto ba benga ti donc faire asala capti boy ba non un artiste a non muta makambo wana ti faire azalara au moni faire à travers ming dans le silence so taye pena attitude na zena matanga au moins il est toujours artiste à concentrer kondipe stress l'été puis na remarqué le mot faire comme so pembe makasi te makila te omoni aza moto oyo amesana mingi ko fana na place moi moi mali les autres bêtes mais ce fana moi na kata bato ba chaleur wana ba nini donc c'est un peu c'est mon na salle oui bi gozu am so na salle fani pendant 6h 7h du temps si bato musu ba kende opé maman ba 4h ko tana o kende repaiement donc tout cela bo comprendre puis ko ku fait la rentsa raté faut toujours à la présent au fan na wana ya mbaka bato ba roya ba donc ça devoir moko boy n'a pas donc assimant jusqu'au bout donc assimant jusqu'au bout na habité pas César na motema mais archive parce que babi AP maman c'est déjà même pas ta fait là qui maman tout monde a fait arrêter na matanga pe ya DT qui tout le monde a fait arrêter ba zongi si on peut wera pa yé kastobi eza loi nature na matanga ba pesa mutu invitation te eza la bon za mutu oyo sozo porter mutu ana na cœur na yo olingaka ye oya ya le roi Jemima Ibele na ozongaka pa na yo comprendre tant na yo ka timbela ngabi non fona tele to bengania na sabi oh ya solo wana mutu na photo zala to ça dit fort na bandeko musu to chaki présence to yati nente ya gouva bia photo zala to ça dit ensemble pona nini to mema na motema balobaka près des yeux baloba nini voilà ya wana ba ta faire français mo ekima toza eza monoko eza badage musu c'est eko ya musu pe ko bunga toza batu français qui mara na to lo ba na bisongo ya français la langue Voltaire mutabo ya ngote deux questions pour na chuter et loni obino ba golwa bo tombo kaki pona ta ki gouver na tali ba réaction ba te belé bo tombo ki pona nini tangu fali a commis mes condoléances à Hervé combo ya fait rigoler les aranani yo ebi comment faire était Hervé non Hervé nan Hervé Golat après comment musala te ba faire donc tant faire ba neko yemba et ba neko sala ba chair de poule c'est linga ba chair de poule oza muta maele héritier te mes condoléances héritier na ma be il faut la que me connaisse ni ebi ke héritier wa rebelle ba ebi héritier no so benga ba héritier wa tana be na kosi ba pichu so benga ba pichu concord ozo comprendre ozo mona
Problème ezaka que non benga eloko na eloko na komona ngo benga nyama na komona ngo c'est simple ngana za kuna te to sola masola fere c'est très important na c'est pas pour banga rapé ba côté kuna pourtant ba yaka pesa kama kali neti nani tangana nga neti nani na liste ba vandelo yo koka neti banani neti nani Alexis Mbuta ke Vadi Aidor ba biloko bafandela biso na ndeti ya nini biso totombolaka ba vraie valeur bango bayaka nde kokitisa po mutu azofanda na télévision alobaka efere local c'est quoi malade ofanda na bande de l'école te bandeko baeskize nga pourtant ngoya na tv obike non faire aza local faire efa kangama na fali po apia makambo to nde na bandaka miziki liboso mais na bia kobanda eza kokoma te mais sikoyo mutu bino bokoloba akangama na mutu mais mutu aza na makambo na succès na ye atekaka banzembo na ya ba 20 000 atekaka banzembo na ya ba 30 000 atekaka banzembo na ya ba 40 000 sikoyo bino bokoloba ndenge no asila ndeni aza local ndeni mutu aobeta mizika bien bato baosepela nango ah mama basila yango kaka bon sikoyo mutu abongo bokokima bavaleur wana bokobimisa bavaleur ya mabe banti-valeur baza babraconnière baba braconnier bato bakenda koboma banyama na kati ya parc parce que bana baolinga baya kotalaka banyama na parc yo ye na buto bomi tan mpo kende kolia na ndako mpo na nzala bango natani bakoma bato te tokomi na biso na suka kolongolaka baide wana ke kobanga biso banga forcément eloka nde tovandi bobi ezala bana boyo yebi te bato babomaka banyama na parc babengaka bango banani na benga bango komoni mpo so bon comment pas zone c'est loin yo benga ba braconnier ba yeah baya na bango ti bo biso bangaka biso to panza bato combien de fois talaka analyse ça que Kofi pena talaka le quadre ba ke batanga su komolanga Kofi soka quadre soka loba yango mais est-ce que mona biso bakoka biso bango bakoka biso te tala moni pona na 25 kg lo sauter on se comprend pour la 25 kg le sauter na 100 $. On se comprend. Et ça que non, so ko na télévision sans kobanga. Tant on lobela ba valeur. Pour Kofi Olomide c'est une valeur la République démocratique du Congo. To tene guerre à musique o te sans Kofi. Muta kosa ote. Et to ko tene guerre à musique te sans Kofi. Oh, boye bien ote. Salima B a comité a posté moment présence. Au moins Kofi Olomide na lobi nini, na lobi bien. Tant que bafandi na basala analyse boko critiquer et puis Kofi Olomide aza abetel biso 24 albums en succès lelo oyo banzembo na ba chef d'œuvre lelo bat bayoka ango ti lelo Kofi banzembo na kalebimisa Kofi a voyagé na pays d'Afrique mingi Côte d'Ivoire ce qui 37 45 à ce combien de carrière voilà tala suko degré so muta bongo bino bofandi bobandi ko buka yango mission na bino ngaza nani aza extraterrestre aza lorote banda lelo ti lobby abetaka ne muziki ozo comprendre abetaka ne muziki na ye d'avance sur moto ke ba trop d'avance pe ba tutana pe bazonga sima pe ba kwea po mutu so akomi na suka akoma kozongisa biloko kala bato ba musu babeta ba anthropologie bazate ba limora bo na scène musicale musique a passé faut opesa ba mission na merci so ba évoluer so ba percer lelo ba faire bazalaka belé mais so tali ferré nengaza otali batu musomo na mageno te différence ezali donc yango faut opesa valeur na ba artiste so bango basala ba analyse à la con omoni ezara bien ibele bofani bosala analyse moko équilibré tant olobela Kofi bolobeli ferré par exemple bolobeli Inonce Bi bolobeli ba vibrateur piano lelo na robo vibrateur na musique ayemba bien so yebisanga on se comprend aye marabia pe aza humble asa musala na ye asola na mutu nyonso abudaka te atindika te mais bango batindika baboyaka aye mo pe ba bloquer na chombo sayela biso après to bloquer siko senga muyaka boyi la raison yo siko na vibrateur bosola kati quel que soit le cas bosola na ablokaka te osa na ye Jemima Ibele ata oh Jemima Ibele sala bo yale ah Ibele ya sola sala bongo zela non allo Ibele na wati ebale na okota yaka ko mwana mama oye bopanyi kuna asa nini yeah bloqué esi le bani olela na TV lelo leli ti okolemba banga kende ba bloqué sala yo
so bani baselo so bana événement moko ale ba utiliser na ken kolongola te ko baksa te oso kompoda bakeli pe na ken ke ba bloka to komi na suka ya émission en tout cas héritier en tout cas pema absence totale ya JB Mpiana na ko poster na présence mon sege mignon mani aza JB équipe mobimbe salati aza JB omoni papa chéri azaka papa chéri aza unique à son genre tout le monde ba vie na biso ba Badolphe Bazar. Ça qui 20 minutes. Tout le monde a écouté cappuccino le bogar pa yati miel de son. Batebe ba yebi ke miel de son na cappuccino balobanate me ba yambanati babindo mazalati wana. Vous comprenez? Parce que vient na biso juna jana nazalati wana. Parce que ça belé hein. Donc batebe ti vraiment ko compatir na artiste Ferrego là donc et ça la biso du toko donc c'est ça. C'est ça. Ba benga Jemima. Pour nous faire décevoir biso benga ba décevoir biso na ngbi dans et qui meilleure occasion tout le monde a pendé longia style avec les jaunes à le maire a beti ba biloko bombi longi makasi boye eza matanga wana mère eza matanga eza mère wana orozwa te talaka maboko na makolo suka wana pe okate style aigle jaune ya métiole. Non, félicitations pena ba bomba mère pena ba mo ko fa loba mère asura la nini yango wana discipline au senti discipline oh au senti ma que non mère discipline vraiment na matanga ko mais mère vraiment on comprend que non OK ba tout sous discipline raté na bas na merci beaucoup. Comme la souka, à Salfo il y a Côte d'Ivoire présenter ma condoléance naé. Mais oui, promoteur, je pourrais dire bien initiateur, il y a fait moi, il y a festival wana pour faire au bêta donc Aza artiste oya ponaki na République démocratique du Congo et bazana Alèche, bazali bango mi balé oya ponaki batala que non via marambo comme l'artiste Ferrego là alobaki bien que na bengaki na téléphone na présenté ba sincère condoléances et puis artiste a assuré que à Rosala na fait moi pour vous comprendre que artiste eza samedi il y a le 29 na le 30 Ferrego là à Rosala le 29 et puis le 30 aux na stade à Boaké en tout cas à Rosala wana prospect que non ba bimisi matanga moi avant pour permettre de faire pas biso bato to na ba l'arte matanga na biso beta ba 1 mois ba 2 semaines tito zela ba probaya to benga ba loko au monde grand frère en Angola zoya oyela nzela lufu tanga oya ti to zelie akomi donc ça vient biba ngamo apart Angola kuna na sombi cercle à père to na cercle ekin tant cercle ekin to kangisi bala to ke to bimisi corps siko bato bana mbongo na bango so balingi so décision famille et siège ba bon dans 5 jours. Normalement, ma temps ça la 10 jours à 7 jours. Obimisi bokundi normalement une semaine ou bien 10 jours bokundi na bino. Aza poisson te botika mutu kuna na kati ya kobe kuna na malili afanda ka yo fandi kuna atozo lela mo kepe ocheno mo loko na munoko. Oso comprend mo pe siko so bo leli pe mutu trop botike pe na morgue toujours bobimise au moins na batu musu ba olemba. On se comprend. Au moins, il y a papa Nabiso Caporal Mouloum. Et bêta 6 mois. Ce temps où Abimi se battait Kunda. Vient Nabiso auto Koufa. Koufa depuis mois de. Autant en mois d'avril. Depuis février. Vient Nabiso Nani. Sac ça coule. Les trios magiques. Nanouté. Quand on fait où ta poto. Et à Kinshasa. Donc, ils ont fait une angate. Batu Balalaka. Samedi, Batu Bayemi. 20h. Batu Bayemi. Libando. Moi, 0 heure. Tetele moi bat balé na bon poni po ebembe umeli soto lobani so muto bana so ki faire awumisa matanga na ana mbongo te so faire awumisa matanga na aluka sala ba cérémonie bonga boluka kaka ba croque jambe mais faire asali o esenga ka sala ezaki charge na e asime ngo pi gi à part les ka famille azaki na kati orchestre malgré azalaki sous na kati abane ko yemba lisuta azaki na mamu voilà babengana di été azali suspendu et puis après mané na parler na malade ndenga ke bandi ko take en tout cas amnaye et puis mana kimia
Merci na ancien à Jet Set parce que tout moni bango te ya na lobi ke na bike bolingo omoni gi azali muto abatu so tali ata danser na biso Evariste na ya Mado nde baleli gi ondima te po bazali bato bande kozana bango ensemble bande kosola mingi banini to etu donc senti que non baleli banani ba Blaise créateur so akota muta fortifié gi digital kezala esprit et simba apesaki témoignage eolakisaki lelo baye lusi bakoma koforce koyemba banoza mingi na digi donc c'est ça donc azali mutu abatu donc merci beaucoup na bandeko tout balandi biso merci aux Gaulois merci aux gladiateurs merci aux amoureux de la bonne musique en tout cas na ndenge bo soutenaki artiste na biso Ferregola bo continuer toujours ko soutenir ye ba o bazara na numéro ne ba o ba bengaka bo benga ba o ba komaka bo koma bo continuer ko koma mais bo sanate. Rendez-vous na biso le 24 juin dans Nzunga ma famille. Concert. Je bima peka ila peka date tu. Musu ba komna mama porter parole à faire oza onile concert. Ezanini. To tinyo te concert na biso le 24. Je to beta nous le wana to défier bato belé. Bato ba omona te faire gola so jarnine et place pour comprendre. Pardon. Pour permettre par rapport à Munich, na biboé, te batombo te luka suka. Musicien a pembo nan. Robinho. A bien longo ko répéter qu'on a ma campagne a changé parce que il y a vient les banga beau vent faire rigoler comme ko répéter côté kuna a obanga ke bizorbina bakrine et tout à la faire ko ko yibe pe bakambo ya ngana longo. Ah tebi ma mwana te. Et tout en andé. Wana ezara yazo yemba faire ba yo ka ba yo yimbe ba ya répéta wapi ka place biso répéta pembeni te mais yo kana te po lo pango wana moi place to fandia lo pango neza munene ndeti ti bimana kimbondo yasi ko vaste na ba poche mutu sa kiti kuna se o monete beta tout ata mukomuso et puis place eza ma okoti kiti eza munene bon eza la répétition coulisses. Jusque là, nous avons la répétition, et on a des kala. Nous avons mis la répétition en coulisses. Vous avez un recrutement de nouveaux musiciens pour nous recoller. Donc, bien pour aigle pas à la côté kuna kaka. Tu comme la suna suka badi. Azala ba côté. Ka ba côté ba si ba côté kuna. Ba ba la likolo kuna na mbinza. Ça ma campagne ba ba na mbinza. Mais ça a même commune ngalema. Mais tu as côté mon côté. Bino ne bolinga polémique. Na place à répétition comme côté polémique. Musique. Musique. En tout cas, merci na bande retour balandi biso, merci na mon vieux ya Bruno Lubika, mon propre motema ya Mama Linda. En tout cas, bambote na pourquoi pas Chipo Muchipai, papa na Messina Diamant, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. En tout cas, bambote na pourquoi pas prophète Blanche, Apesio bambote, président Tongo. En tout cas, bateau tout balandi biso, merci beaucoup. Merci à notre réel qui est derrière la caméra. Merci à Jemima Ibele. Merci à un maître pas comme les autres. Gigal Fiel et Judo Boy. Merci aussi à Trésor Nitu. Merci beaucoup. Mon numéro c'est plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158. Bien qu'il y ait héritier Iboula officiel télévision qui ne peut que s'abonner et que ça la bien. Donc le 30 les anniversaires à maman Mokonzi. Nabi ke ba bayanga. Ozalati. Oh yeah. Voilà, merci beaucoup. On a pas mungala, fozala donc merci. Jemima Ibele de retour pour comprendre que Moussala vraiment zongi na GI Télévision. En tout cas, consommer, liker, partager nos vidéos, ça va me faire énormément plaisir. J'avais le plaisir de recevoir pour vous héritier Ibou Lamouyaka. Vous comprenez que nango biso darabongo, c'est ma tikotak. Kosala musala ba pe ko sala pe musala et sala pe musala pe zala pe kitoko. Voilà, je dis merci beaucoup à Madine qui était derrière cette caméra. Merci Nabino Tunaba qui GI Télévision d'appeler pour la publicité. Au salon de coiffure, terrasse, tout nous sommes là pour la couvrir et puis ko ça va publicité pour la bino quoi. Donc la porte est grandement ouverte à tout le monde. Voilà, merci beaucoup à tout le moment au Bosteni, Pamela Mac.
Pamela Mac depuis Paris, en Amoron de 4. Voilà donc, merci à maman Belgique, depuis la Belgique. Merci à maman Rosie, merci à maman Tons depuis Paris. Merci à tout le monde à maman Cathy Djembalos. Ça n'est fini pour aujourd'hui, c'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la Giga, la fille qui dérange. On se retrouve prochainement, au revoir. Bye bye, bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.